Merci Balandinho social du Congo, merci Nabino o bozo continue ko pesa biso confiance, merci Nabino o nyonso boza partout na monde, boza na Kwamutu, boza na Ituri, boza na Bumba, boza na Kisangani, boza na Kaboya Kamonga partout. To pesa bino mbote tika ke sezamba na bino aliboso ya kolanda. Chaîne Nabino social du Congo, chaîne oyo et pesa bino ba information na temps réel, bo lembate ko s'abonner. Pour partager l'émission et puis ils allaient une manière pour nabino ya ko soutenir bitumba oyeboy ya résistance. Avant ya komanda émission oyeboy to présenter nanu ba tristesse ba condoléances na biso na ba famille nyonso oyeboy mai et inondaki bango lobi ba famille oyeboy ba perdre bande kuna bango na mbula oyebetaki lobi na Kisasa tikaye que tozana bino elongo et puis tobosani te bande kuna biso ya est ya mboka bande kuna biso ya Bunagana yango wana na kati ya masolo oyo boye kati ya émission oyo boto kolobela makambo mana oyo eza koleka na kati ya mboka na biso biso nyonso toyebi ke mbula ebetaki lobi na Kinshasa eza ba crise moko tokobenga ba crise moko sociale eza soni na mawa tozomona batu oyo bayaki na pouvoir koyebisa biso ke no bakokomisa Congo allemand d'Afrique. Mais lobby mboule beti na Kisasa Bandal o babenga Bandal c'est Paris commune à Barumbu commune ya Lingwala non seulement dans ma commune mais presque Kinshasa mobimba place ya kotia likolo ezalité une mauvaise politique o bo IDPS na lokuta na bango baila kibiso ke non ce qui toye to kobongisa Congo mais tozo mona ndenge oyo boye maye tondi lobby toko tuna jatini ngobila musani na kosala baela biso projet awa boya assainissement de la ville tozomi tuna mbongo ebima awa boya assainissement de la ville à Kisasa mbongo wane kenda wapi parce que du jamais vu na ville lokola Kisasa ka niveau nyonso ekoma nango boucher maye tondi obanda ko bisa biso bozela nzela kibonza bokomona bakotonga banzela nzele katani na Kinshasa mais to mona awa boy Vital Kamerhe na Tshisekedi to baya na pouvoir na bango na 2019 ba détourner mbongo plus de 500 millions de dollars américains bakabola mbongo lokola nguba mais na ba analyse de ba recherche onga la sali avec 500-400 millions de dollars américains ba ko ça la politique il y a assainissement de la ville à Kinshasa et puis il y a ko luka ko curer ko ça là ba politique il y a nouvelle urbanisation na kati ya mboka na biso lelo oyo boye Kinshasa la belle Kinshasa komi la poubelle soni na mawa mbula liboso ya mbula beti lobby ma etondi liboso ya Assemblée nationale na yoki kutu ke no mboso na batu na yenyo so balala kilobi na Assemblée nationale parce que esika ya kobima ezala kite wana na lingola nyonso wana nzela no bobi na triomphal wana tu ma etondaki nango tozomi tu na batu oyo borellement musala nini o bayaki na kisaka ko sala par corazoner peuple congolais Libanda stade de martyr lobi na Kinshasa ezalaki nde dégâts place ya kotia likolo ezalité ma ya kalamu ekenda sango et ça le débordement jatini ngobila mbongo azwa 500 000 $ ti lelo oyo boye mbongo wana ba justifier yango te mais ba inondation komi ko sel maka de part et d'autre na mbongo au régime o yibi so ba saki vraiment ba to ko protéger peuple na bango ba ngi ba tonga banzela ba sa ba curer ba caniveau parce que ça ba caniveau misuna Kinshasa awa boye et ça a pris de 30 ans ba kiraka yango te. Mais quand on va détourner 100 millions, on va détourner 20 millions, et puis on va détourner 100 millions. Mais quand on va résoudre le problème, il y a nzela ya mai. Problème il y a baveni. Baveni na Kinshasa misusu ba yiba baveni. Baveni koma mike, mwembula soki beti ezo nzela ya koleka ezalaka te. Et puis niveau bazoteka ba mapo na Kinshasa désordonné. Nyonso na pona nini? Batu oyo boye. Ba été pour na ko résoudre ou bien ko sécuriser ba kongomani ba ko sécuriser ba kinoate parce que babilo ko aboye tango yo sala ma capitale so na ba province bande ko na bino ko s'attendre loko nini
yango wana bozomona tozo bakena batu oyo baza likama mpona biso parce que bango baza wana te mpona koya kopesa peuple congolais solution. Jatini Ngobila somba babituka awa boye ono babituka wana yebanda kokombola banzela banini mituka wana nyonso bakenda kosomba yango esalaka nango te bazwango bakenda kostoke yango na ndako moko na lingwala awa boye. Tala niveau batu oyo boba kosakana na bakinois botala niveau oyo batu ba kosakana na peuple congolais esalinga lobi soni na triomphal na boulevard du 30 juin na centre ville mai ozoyeba te ba venir misusu depuis ba Belge batika yango soki mbule beti et place ya kotia likoleza te ba mituka batu lobi et flotter na mai mituka komi ba pirogue et puis yokoyoka batu oyo boye o ba monaka te ba ozana ba journaliste ba kobana nini moko tombolo Ngobila akozala musala malamu botala lotiliki nzele bongi kisase bongi na babiloko ya boye batu bakufi lobi na mbule beti lobi yango bokolo bakeno Ngobila akosala musala malamu kisasa bopeto yango oyo boye oyo za malédiction akozala na ba dirigeant lokola ba Félix na ba Jatini Ngobila yango wana bozomona peuple congolais batu oyo boye faut to sala quelque chose nazolemba koloba awa te 10 à 20 ans avant biso qu'est-ce que Kinshasa ça deviendra soki tosaka na bajara batuka ba Félix. Aucune politique sur le plan urbanistique. Kinshasa est comme saturé. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'on désengrange Kinshasa. Quand on a ba cité mosusu asika. Quand on a banzela asika. Baka niveau nyoso wana batu wana bamona ka yango te mais okoka kuna ba détourner 10 millions, 15 millions, 500 millions. Donc la régime a Félix comment nango ba millions comment nango le repamba. Yango na bozomona bitumba na biso za yango wana. Parce que ba mai wana nyoso ba salité ba wese ba dale bimi et que osala ba stock na ndako batu. N'est-ce pas eza ko boma peuple debout. Bozo boma batu na ba typhoïde. Mboke komi solo. Ozo luka place ya kocha likolo. Soana sikoza ika mbula moke beti. Sikoza ba mbule beta kana butu. Batu ba kufa combien? Peuple congolais botala mutema mabe ya Tshisekedi. Na batu na nyoso. On suppose que tant Félix Azaki a bonne opposition. Ayebaki ba catastrophe oyoboy. On pouvait comprendre que non Kabila Azaki na mutu oyoboy un étranger, il ne faisait que voir ses intérêts, mais le oyoboy, on avait cru que IDPS ceux qui va pouvoir ba ko résoudre problème. Oyo bandaki ko déranger bakino. Bokene kana mombele. Lobi ba degesa le mina mombele ko otali boki na mawa batu bana mike ba ko mema bango ba ko tia bango likolo ndako. Yango bokoyebi sabiso que Félix va reconduire sur na deuxième mandat. Yango bokoyebi sabiso que non bila Félix ça bila malamu. Boke na paka juma ya limité. Boke na kingabwa bokolela bande kona ngai bino bato bozali bana mboka je crois bongona ba image wana. Donc pour ça kuta ko vivre na mboko ezalité. Yango na bozomona bato bakomi ko beta deux loterie et belé pa bakima na mboka oyobo. Parce que na mboka mobimba ba association ba député o bazaki pour pas contrôler. Jatini Ngobila ba contrôler gouvernement mais ba député on a bakenda kuna basala bango ba asbe na bango bazwa bana na bango bazwa bande kuna bango ba tia bango na kati ba association wana po ba kombola ka balabala mbongo wana tango ezobima ezokabula ka entre bango na bango tala mitema mabe ba to biso tozala bango na mboka o ezali babe o bezali suma. Chers Congolais, ces gens ne sont pas là pour nous servir. Batu oboy kotala kaka esaleli na bango. Nanga bakutu na parlo pas. Toye na lemba. Donc bon mona ka ba image moko batali sarabino ana o sedi ko mama o sala sarabino awa. Pasina mawa. Bana bacholi. Wana ko kwa Félix azana Dubai. Tango mbule ko beta ba catastrophe naturelle ko salema. Félix azaki soki na Tanzanie. Ça pour autant se rendre que non, je pense qu'il y a qui même que non, mbula o ebesi o boy, bato misusu ko na ba komina barumbu wana banda kuna bango zaka mabele. Bato misusu na balingo wana banda kuna bango za banda kumoko depuis 1965, l'époque o antiquité banda o beta banda kuna mabele. Ba débordement ça mina ma kalamu. Bato bakufi, bato ba perdre ba biloko na bango, est-ce que gouvernement et kozongi c'est la bato na ba biloko na bango? Bozomo na Félix na mutuna Jatini Ngobila oyo bakeko sa ba démolition na bango na période d'ambula
balobi pe que non bakofuta bato wana te bakosongisa bato wana babiloko na bango te parce que batongaki pembeni ya cimetière ote basokopa o siko tozomituna bino bato oyo boke kobuka et puis bo se rendre compte que non bato wana bobuki bango na ta nini na période nini na période ya mbula boye bobuki bato et puis ngobila lobi nini bakoindemniser bato wana te tala niveau ya méchanceté ya bato oyo boye bobuki bobiki non bokomisa kisasa esonga ndenge ezalaka à l'époque mais pourquoi morgue ya nani oyo boye motu ya 48 heures oyo jekoko morgue na ye wana tout ola ya poids lourd pourquoi bobuki yango te bobuki kaka babiloko ya bato misu pourquoi deux poids deux mesures tala gouvernement ya Chilombo tala gouvernement ya bato oyo boye bajatini ngobila garage ya jatiningo ya jekoko mulumba eza pe pembeni ya nzela mais bobuki bamama ya bato bobuki bato kuna na cimetière siko bato wana bakokende kovanda wapi na mbula oyo ezobetela kisasa oyo boye bamama wana bakokende kovanda wapi et puis bino na 2023 bokoya bovote biso bino bandeko na biso il faut bona babiloko ya boye parce que ntango Bruno koloba ote Bruno il faut baboma kaka Bruno boboma ngai nasali bino nini peuple congolais faut tofungola miso soki bomoni régime ekomi kokanga bajournaliste régime ekomi kokanga bato ya société civile régime ekomi kokanga bajournaliste eza kotalisa déclin ya régime tomona yango na régime ya Kabila awa bo tomona yango na régime ya Mobutu lelo oyo boye Tshisekedi akomisi baactiviste baennemi na bango Tshisekedi akomisi kokanga bajournaliste oyo bakosala mosala na bango ya kodenonse musala journaliste ezaka te pesa information malamu musala journaliste ezali ya kozwa information batraite yango et puis bapesi yango na public Félix alingi azo bato nyonso bakoma au service na eja lelo Félix etula soki tulanga le ndenge ezaka à l'époque ya Mobutu lobi awa boy bauti kokanga journaliste moko ya RFI bauti kokanga pe journaliste moko pourquoi parce que balobi batalisi bafe oyo bombula esali badégâts collatéraux batalisi que non botala makambo ekoleka na Bunagana eza nango juste baguerre moko médiatique soki biso totambolaki mpona makambo ya Bunagana awa te est-ce que moi ata moi nini bozosala wana bokoma koloba lelo na ba réseaux sociaux est-ce que bolongi bosala yango parce que bomoni ke eza na bagene eza na bato oyo babimaki na balaba na Kisasa totamboli tobandi ya échangeur alimité Pascal tine échangeur lelo oyo bokomi ko baborécupérer Bunagana sosi na biso ezaka borécupérer Bunagana te Congo est en occupation totale. Congo est occupé depuis un bon moment. Rwanda est en institution. Toyebi bango et puis Félix yebi bango problème na biso zali bo récupérer Congo bo benga to benga na Rwandais. To benga na bato azo travailler pour na ba occupant. Ndeto ko mona le o musala Sudan ah Nzambe Mobutu azaka vraiment na ba discipline na e. Musala Sudan comme lokola ba musique. Ba sola ba comment se comporter comme ba musicien. Un général s'appelle Général Chibangu, il faut qu'on ait personne. Bitumeza na esboke na kobunda yoka na Kisasa aboy, oko lakisa biso bilamba, oko lakisa biso ba veste, oko lakisa biso est-ce que musala asole za yango wana? Est-ce que totika général Mbuza Mabe, ba général Lukulia, ba général Baramoto, ba général Nzimbi, ba général Bumba Mwaso, ba généraux bazaka na époque Mobutu, bazalaka na front, to mona même Mobutu. Mais oh boye na régime ya Tshisekedi ba généraux ba komana bango kaka na ba réseaux sociaux isa soni na mawa et puis tala ba généraux ba nommé bango général Chi Botozina no Chilombo Tshisekedi général Chiwewe général Chiko général Chibangu général nani oyo boye Chibanda tala to so bisabino que no mutu oyo boye aye ko tribaliser même na armée armée zaki oh beza armée za républicaine l'armée est la mère de la discipline mais bota ba général Chibangu Moussa na ba kaka sap général komi kaka na ba boîte nuit na ba bague ya oh général kaka ba beauté mais to za na besoin bokeno ko bunda bosi sabitumba eza na est ba ronde wana ba sokota ba yebele kutu ndeto bisa bino même bible lobi soki osambeli mabe pona mutu so sambeli pona ba démon na nzoto wa mutu eke ba démon ba bimi soki bato wana prière zaki makasi so bakosonga bakoba lisusu makasi nde tomona lelo oyo boye ba Rwandais lelo nde tozoli sabino baza na zamba oyo na ngomba oyo ya côté ya Fizi ba ye ebele mais bota ba général Chiko ba général Chiwewe ba général Chibangu lokwa ba lubatiser armée
Bunagana lelo oyo boye eza toujours entre maboko ya ba rebelle ya M23. Bo pousa ni permet na Bunagana mais oui. Est-ce que l'objectif na bino ezaka bosuka wana ou bien objectif ezali bozwa Bunagana, bozwa Goma, mboke koma pacifier. Basoda o bazana côté ya base ya Kitona, ba Rwanda o bazana bozongisa bango na mboka na bango ou bien soit botie bango na prison. Mais bino kuna musala na bomo na ngote. Lelo o bo makambo ekolekala kwa mutu, est-ce que bozoli yango solution? Songa ya lobi awa boye okoyoka bandeko na ngai. Oh non, Bruno bobo mangai. Bobo manga mokonza makoza aoza disre. Lelo oyo boye makambo zoleka na mboka. Tango biso tozoloba awa bokero, botala ba congolais, tozala ba politicien te. Ba politicien ba komi ko luka ba terrain na bango ba luka mbongo ya élection. Est-ce que makambo na tango bandeko ba ko ba na ba Canada na ba Bruxelles na ba nini na ba bisika ba tuba ko tamba est-ce que na otambo na bango? Ngazo telemisa peuple congolais, nazo sensibiliser ba jeune. Que ba jeune botika batu oyo boy. Boya to bunda bituma pona mboka. Mais bino bokomi tokoza Bruno, bokokata kingo na ngai, bokokata kingo na ngate. Ennemi na bino eza Bruno. Ennemi na bino eza ba Rwandais. Ennemi na biso ba Congolais eza Félix Tshilombo. Ennemi na biso eza ba faux leader politique. Lelo oyo boy Félix wana bengi soki ba président soki ya EAC soki nini bazoya. Soki ya CCE soki pe soki nini wana ebite so communauté économique soki ya baba Grand Lac na bango. Tala niveau mutu oyo boye musana na eza kaka ndenga zomona batu wana epa na ye azo trouver ngo normal. Siko batu oyo invité bona Kinshasa siko soki ezaki lobi mbule betaki obalenga leka place ne. Pona boulevard du 30 juin mai tondaki. Na triomphal mbula kutu koloba te. Boyo ka ya moment donné Sony. Donc pona Félix azo trouver ngo esengo ya komona ba président on ande bazo défiler azo bisaka mbongo. C'est ça mission o Tshilombo azo tango azo mona ba président wana na mutema ne kunezo sale moite. Et puis ndanga batu wana ba bokoyoka quelques jours soki ba président bazongi okoyoka Félix ba voyage Félix ilonga ba feti akoza pe pepo tui yambalo so okene na Tchad soki wapi tu imité. Lelo o bonde na zo bisabino ba jeune na Tchad ba telemi balobi non pas question. Batu oyo boye bazoko sabiso. Lelo oyo boye biso ba jeune congolais. Pourquoi tozo continuer toujours kolanda ba leader politique? Pourquoi toujours tozo continuer ko vanda kasima batu oyo boye bazo luka ba maintenir biso comme escalier na bango. Soki ba mati ba komi bisika oyo ba lukaki ba longo l'escalier wana biso peuple congolais to tikali kana mawa. Milelongo yango oyo bomoni mbule beti na Kisasa kaka mbula liboso wa. Siko tito ko maka décembre ko za ndenge nini? Tito ko maka ba novembre oyo tozo kota ngo ka mingi a boté. Moi je vous dis chers congolais, chers jeunes congolais. Ancien premier ministre ivoirien Ahmed Abakaouko alobaka yango. Chers jeunes ivoiriens. Quand nos intérêts sont menacés, on recourt à vous les jeunes. Mais si les intérêts na biso tozu close, tozu solution, toi que pas na binoté. Vous qui continuez toujours à croire que ono songolo pakande mutu akoya. Akoya ko solution. Pour na Congo, moi je vous dis solution c'est pas biso mo peuple congolais. Bolandi kulu tunanga bokati wayambo. Alobi nini? Na Congo tozana ba leader te. Na Congo tozana ba faux leader. Mboka ko pela moto na kwa mutu. Bino boka na kosa conférence na Belgique. Mboka ba ko boma batu na Bunagana. Bino boka na kosa ba ko teka ba livre na Canada. Bozonga na mboka boka na ko bunda bituma mboka. Na soka kama wabana o butan ba koyawa boy. Ba pesi ba 3000 francs ba kina aéroport de 10h ti so ki 16h pour ba kena koyamba. Nani na ebité. Au lieu total nos priorités zalini. Na kingasani batu banda ko lindi. Na masina na quartier 3 na Pascal. Na Bumbu. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que tu continues dans le schéma Obu? Boso mona Denis Kadima ko sala biso donc n'habite terme ngozanini. Denis Kadima ko sakana biso. Ako ko sala biso que non élection en 2023 mais élection eza solution te. Solution zali ya côté les ma. Parce que ça soni ya kozana ba dirigeant oyo boye bazo ko kozwa mesure te ya ko résoudre le problème ba kinois. Bazo la mesure te ya ko résoudre le problème eux sont dérangés ba congolais. Alors bino boza wana kaka bobetelaka bango maboko bosala kabo botala lelo obo makambo ekoleka na Kisasa. Jatini ngobila. Kisasa yango bobanda ekoloba Kisasa yango yango. Félix akena à Londres na Grande-Bretagne.
ake kosenga visa na Kiloma na ambassade ya Grande-Bretagne awa na Kisasa. Ba bisete monsieur Chilombo. Réunion wana za ba chef d'état te. Réunion wana za ba chef d'avenue. Nde bakoya na conférence wana. Félix asali forcing. Ba mindela babilo lokwa mutu oyo alinga ba voyage. Bon ça va kende mais to ebisio quand même que non réunion wana eza ya ba chef d'état te. Tala niveau Félix a ko kisamboka na biso soni. Félix a humilié même le président de la République. Félix a une délégation à plus de 180 personnes à Kena Bango na Royaume-Uni. Na kati ya batu wana Félix a koma kota mwana bangulu. Tala président Oyobwe a komi kosa la COP. A komi ko kene na batu na délégation na iso Kena Bango ba misusu ba boki ngunda na bamboka na nyoso Félix atamba na bango. Qu'est-ce qui s'est passé à Londres? Félix accueilli na batunaye. C'était prévu, il faut na délégation na 3-4 années bagarre de diko ba certifié qui ba notifié qui ba nini ba revolver na bango. Mais par me garde to ko sutuka boye ba ko kanga de garde diko ya Chilombo na ba revolver. Oh. Talaka bamboka na démocratie sécurité vanda. Babino Félix aza rebelle. Félix alinga sala tata na kati ya mboka ya bato. Soni mboka yoki soni. Bakvandi si Félix okola ya supumbu. Un soldat ya mulongo ya suka. Lokola mutu moko bopa comme chef d'état. Pendant 4 heures du temps ba auditionner Félix. A expliqué comment est-ce que batunaye wana bakoti na kati ya ba revolver wana. Ba auditionner Félix pendant 4 heures du temps. Donc bakangi Félix batie na kasho ya bamindele basambise pendant 4 heures. Buta la mboka ndenge yo kisoni. Sous Mobutu biloko tika ko sala matin. Mobutu se respecter et puis bana ko respecter. Mboka batu. Et puis bana ko valoriser Congo Zaïre. Nde tozolo ba awa boy de garde du corps ya Félix wana banyati bango Kuba batie bango na prison na Londres. Tala niveau mboka ko kende. Félix elongia ba feti. Félix elonge ba voyage. Ba bengi na aéroport, ba bi pas question avion ya mutu wana e matati vanda wana 4 heures d'ita bazo auditionner Félix. Nyoso wana mbongo ya ba kongomani nde e koyoka pasi. Mbongo ya peuple congolais nde e ko mona pasi po ba libérer batu wana ba débloquer une grosse somme ya mbongo po ba libérer batu wana. Chers Congolais, où irons-nous? Où en sommes-nous? Tokomi wapi? Na babuzo banyoso oyebwe ekolekana na kati ya mboka na biso. Tango nga nazo telemela makambo oyebwe. Nazo sensibiliser bazen, ba jeune. Botala, mbongo Félix akofuta na gouvernement britannique. Elingaki pe tongata komi na bumbu. Elingaki ta esata ba kirage ba caniveau. Tala sinel ezali ko sa musa mabe. Mais mbongo wana Félix azu yango ba ofuta kuna pona ba biloko moko oyebwe e produit eloko moko te na kati ya mboka. Kuna na quartier 3 au lieu to telema to sala bloc to bundisa batu oyo boye bande ko Hervé ba Junior ba misusu wana bango ba bite il faut ka brino ka to kata mutu na yakwa bokata mutu na ngai pona sali nini ata bino mo boza ko sete que no président faulu akolexela biso tango conférence nyoso akena poto wana ata président caméra banda ko sensibiliser batu makasi to bisa bino que l'amour ça esprit l'amour ça peuple. Et son total, il a Congo, a plus de 120 millions d'habitants, 120 millions de personnes. Dans 120 millions de personnes, il y a 38 millions de tout ça qui est enrôlement Congo Mobimba. Dans 38 millions, on a un promo là qui, président Martin Fayulu, il y a 6 millions. Sur le Mozart, il y a 7 millions. Monsieur Bazar, il y a 5 millions, 4 millions. Bon, quand il s'attend que non, 6 millions, on a des voter que ça, partisan ou militant, il y a ici, non. Et ça, monsieur Banda qui soutenir la Mouka, parce que c'est espoir na que non, batu obo ba ma révolution. Mais auto comprendre batu ebele ba lembi parce que obo Banda ko zela révolution, soulèvement populaire salema, ba moni yango te, siko bino bozo kanela nga na sali binoni. Totikali quelques mois en 2023, est-ce qu'il y a un indice à soulèvement populaire, tu as un indice que non, to telema to tambo pona bunagana bomoni yango, ba sali yango, rien du tout. Botika
koluka sili na mutu ya libandi nga nazo bundisa mutu te nazo bengisa nde ba jeune tozwa conscience to bima na kati ya ba leader politique bazo lekisela biso tango tozwa responsabilité na biso na maboko to benga na ba médiocre oyo boye to benga na régime ya médiocrité oyo toza nango boko mona awa boye bako yebisa biso Kinyarwanda eza parmi ba langue nationale na mboka biso to bisa bino tanto libérer mboka oyo boye ministre Patrick Mouya trosambisa bino depuis ka Kinyarwanda koma langue na kati ya Congo est-ce que bino botanga classe na école maternelle ti primaire ti humanité na université biso bino ke Kinyarwanda eza langue moko na kati ya Congo bota la nora nini eza kaka likolo ya soupe likolo ya nzimbu bato ateki conscience na bango et puis bino ba leader politique ba jeune congolais soki déjà bomoni mutu un acteur politique congolais kani déjà photo na Paul Kagame ateki déjà molimo la nga na yebisi bino bozwa conscience totelema tobunda parce que le 19 oyo boye toza na marche lisusu toba na marche wana ko bande kwa quartier 3 sana bezo ba mona ngai marche wana toba na Kingasani si ma Amerika ka aéroport toba na marche wana ti na palais du peuple trop c'est trop biso ko za maintenir ko ba esclave ba leader politique te le ba président on a so ya awa boya soki CEE soki CA soki Benin peuple congolais a gagné nini et terrain na biso na kati ba raconte wana depuis Félix banda ko bengisa bato wana to gagner ani. Aujourd'hui, Félix a totalisé plus de 424 voyages. Qu'est-ce que nous avons gagné? Si pas te perdre. Bota la vie de la moto. Faites un zoya awaboy. Mais tu que transport passe banzire koufi. Mboye komi solo. Alors, bino bosoye bisangai ke boko lukangai bo bumangai. Bo bomanga mukolonzamba osa distre. Alors, lelo na suki awabo bande konangai na bengisi na bino ba jeune bozo conscience. Totel mato sauver mboka na biso. Totel mato benga na batu oyo boy. Ils ne sont pas là au service ya biso, mais bazawana pona service na bango. Alors, to bunda bitumba, bakulutu na boketu, félicitations de boko prendre. Bande ko na diaspora, bo soutenir biso ba jeune. Bo soutenir ba résistant. Parce que toza na musala ko libérer mboka. Toza na musala te na tango toza ba conférence ko mema biso le loko moko te. Problème ezali ya ba manifestation congolais azwakanda atelema abunda poto libérer Congo ba occuper bazonga na mboka na bango eloko biso toza nango besoin yango wana ba rencontre nyonso bozolo ba wana ba conférence tokosala ka conférence mu contre libérer mboka tokosala ba tribune mu contre to bima sima ba leader politique mais bino bozala na ka boyemba kanini boye au moment makambo zota mulate et ça linga na passe na mata na ko mona ba gere bazan conscience na niveau oyo boye objectif na biso ba gere des années to buna polo bi ezala malamu tala buzo ba oyo boye ba ko sakana biso ba congolais Félix va désigner le quoi la facilitateur ya crise za na Tchad pas ça qui ndokité au moment biso ba ko tozana ba problème na Congo Félix va ko pona le quoi exemple akana ko résoudre le problème à ba Tchadien au moment où il y a Félix ça créer des problèmes. Au moment où il y a Félix ça na base ya problème ana on mboka article biso ba problème na ba Rwandais ba ko signer ba Rwandais mais le lobo ko voter Félix c'est que azala facilitateur ya crise eza koleka na Tchad. Ta na bino ba tungo président bosaba makambo o bino ba président o boy. Bo sakana ba tukaka. Po boy bi ke no bozu na bino président moko boye. Président moko ya bongo kaka. Chers Congolais, nous devons nous arranger. Totele matos la sima biso ba jeune. To bunisa ennemi na biso ennemi ya Kongo za Kabila na Tshisekedi na ba Jekoko Mulumba. Na ba Ngoyi. Ngobila. Tala kisasa ne komi solo. Ngobila bomis aboma ba kinwa na nzala. Abengana ba mama ba tubanda kotenga na zando. Tala kisasa ne komi. Salité partout iska ko tchali ko les alités. Na bengisi bino totelema. D'ici là toza na point de presse. Poto pesa bino ba directive ya sika o tozozwa parce que mboka o boye eza mboka ba mende te eza mboka ba chilombo te eza mboka ba ngobila te eza mboka ya mutu moko te songo pakala Congo eza ya biso tout peuple congolais telema bisiko ozali telemo zwa kanda parce que avenir na onde mutu eza hypothéqué avenir na onde eza un problème parce que batu wana baza na schéma ba kena dialogue tinde mona ba camera wana ta ba kena dialogue kuna ba ko ba yozo bozo bana wana to continuer ko utiliser bango
mais biso sikoyo boy tolobi to sa génération asika et il faut to benga na Félix na bato na tout pas question d'élection le pays est dans l'occupation il faut to libérer mboka na biso bino bato bozo continuer ko kwa na combat na biso bozo pesa biso confiance Bruno ba mama Osea bandeko le Lumumba na bandeko nyoso toza ma on kati ya bitumba ba journaliste ba accompagner biso tozo préparer point de presse pour la préparation il y a manifestation dans les jours où ils allaient koya alors ben ici ba jeune tout le monde a distraction tout le monde a manipulation politique tout ça la focaliser pour na bitumba o tout ça comme numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 sur ça na proposition aux analyses participation pour que non tout sangisa ba idée ba stratégie pour to libérer mboka na biso bo benga bo komela biso et puis ekozala eloko moko ya malonga bo partager mission bo sensibiliser ba jeune bisika bozali parce que Congo to kondima te que mboka na biso ezala na ba président lokola ba Tshisekedi ba ko okisa mboka soni bisika ba kotambola ba ko sécuriser ba congolais te un président ba kangiye ba samise pendant 4 heures du temps quelle humiliation alors trop c'est trop chers congolais nous devons nous réveiller sinon ekozala trop tard plus 243 81 73 11 702 wana soki bobengeli mobundeli ya mboka Bruno Mimbenga tokosolola et puis tokopesa na ba idée ngana bino tokutani na mikolo ezali koya matondo